Bote balandi émission Kindoki politique, merci la fidélité et confiance bozo ko bakopé sa biso. En tout cas, tous aura toujours wana pona osela bino mosala ko analyser l'actualité politique et longo na bino bozo na biso libanda to pe na kati ya mboka. Mbote na bino esengoza ka mingi na motema na ngaso ki na yebi ke boza ebele kopé sa biso confiance pe ko yebisa biso makanisi na bino na o etali bongo développement ya mboka Congo na yango na cadre wana moko na lelo na émission Kindoki politique à lelo na yambeli bino bongo monsieur Guilain Lola azali bongo CG ya le pouvoir en marche na elongo to sur la question d'actualité na o etali bongo mboka Congo bisika nini tozali bisika nini to uti bisika nini tozali kokende mwana mboka nyonso apesa makanisi na ye mingi na cadre émission oyo ya mokolo na lelo to mona kilobi moi ba image et sur kila ki na ba réseaux sociaux wapi dossier o esala ki bongo ba garde républicaine ba keneko sakaje pe ko bebisanda ko ya premier vice-président ya assemblée nationale pe président AIAU DPS ba image wana pesa ki passe mais image o elandi image précédente ce qui na ko kolwa bongo esala maki que ba garde rapproché ya mwana mboka Augustin mwana mboka Jean-Marc Kabunde ba ataka ki to pe ba telemela ki garde républicain moko oyo wapi ba image wana pe tambola ki versa ki makasi kasi nyanyonso wana to ko mekape ko lobelango kaka na cadre ya émission na biso Kindoki politique ya lelo nini ezali ordre nani fazongo na ordre nini salemi et puis mabe e uti wapi likambo pe ya kozoba deuxième bande ça kitoko te likambo ya kopier pe ko sakaje eza toujours kitoko te wana biso to dénoncer yango na plateau ya Kindoki politique ya lelo mwana mboka Guilain Lola mbote na yo mbote mama Naomi boni santé oui santé za malamu boni le pouvoir en marche. Oui, le pouvoir marche et ça malamu. Je crois que le pouvoir marche et un mouvement où ils ont soutenir l'action. Il y a chef de l'État. Le pouvoir en marche, tous en bonne santé et tous en kobunda malembe pour que en 2023 tout pesa président de la République bokonzinaye pe na majorité pour que azala libre na champ d'action ou na champ d'activité. Il y a Makambo Bongisi pour 2023. Très bientôt, le Belale Kambotali parce que vous soutenez la vision topé action un chef de l'État, mais depuis un certain temps, la population a se plaindre comme on a apparemment vie sociale les autres qui n'ont comme de plus les autres qui beba les autres qui beba makasi les autres bino bozo soutenir action un chef de l'État sinon bino nini penza les autres simbate pour que relèvement et salima. Maman, merci pour la motuna. Je crois tolobaki yango que président de la République azwaki bokonzi et akutaki mboka o na makambo ebele. Notamment likambo o tikoloba siko ya vie sociale. Na yango mokonza mboka na gouvernement na e baza ko satele butu pe moi pour que peuple ACP-là, na makambo o etali social. Et ça facilité, vous savez, ce pays a été détruit, bamboula ebele, na likambo o etali social. Économie na biso ezalaki à terre. Mais bomonaki na bitando ikendenge mokonza mboka zotambola de partout pour na koluka ba financement, koluka ba opérateur économique baya nyonso wana ezana likanisi ya ko relever défi o etali social ya mboka na biso yango toza ko senga na bandeko toza na mwa mitema ya kokita to kita mitema ezala na se eloko nyonso soki bazolambela okozala motema moto te to lelinzala lelo te et président de la République aza déterminé mais une chose est vraie c'est que nous avons un gouvernement de coalition. Ce n'est pas facile pour que Mokonza Mboka makanisi nyonso oyo yazana yango akokisa yango à la lettre. Botelemele ki FCC cash mais le chef de l'État azana na union sacrée comment est-ce que boloba lisusu que quelque part aza bloqué aza azosa mosala lolenge longo bani mais pourquoi ezotambola te? Non, omoni totelemela ki FCC. C'est vrai, et le président Yokaki, Mbela, il y a le pouvoir en marche, et puis il y a la population nyos.
tokei na gouvernement ya union sacrée. Mais toujours batu o bazalaka animé de mauvaise foi bazangaka te madame. Bazawana pona koluka à tout moment, à tout prix, comment faire échouer la mission du président de la République. Mais biso tolobi boy ke badongolo miso wana toyebi bango. Toza ko dénicher bango malembe jusqu'à ce que tokozwa champ libre ya kopesa peuple congolais o yazana yango bosenga parce que le président de la République a été élu massivement à travers la République démocratique du Congo. Et na yango tozo senga na bandeko o bazana kati ya gouvernement Samba Lukonde que ba aider réellement chef de l'État pour qu'il réussisse na mission na ye. Soki baza kosala oyo bango balingi au détriment ya oyo mokonza mboka za kokana pour la population congolaise, là toko mettre bango nyonso hors d'état de nuire, c'est-à-dire baza libanda ya gouvernement. Vous pensez que ça la remaniement est la solution na minute sur nande makambo ekende? Pourquoi pas madame? Ce qui mokonza mboka moni, je crois Olanda qui est na congrès tango alobaki ke a initié ba réforme et belé mais applicabilité ils ont posé problème, c'est-à-dire à un moment aza motola maele et puis aza entouré na batu oyo quand même ba misusu bazo pese pe makanisi ya malamu. Je crois que il n'hésitera jamais si cela est pour l'intérêt de la population congolaise. Changement de choses, parce qu'à un moment donné, on s'est dit que qui bloque qui et qui dit la vérité. Parce qu'à tout moment, bozo se plaindre, ils ont simbaté, bozo na FCC cash ou simbité, boye na boye, ouais simbité, mais ni ils ont simbaté réellement. Le seul koloba, na on a bloqué l'action chef de l'État. Non, chef de l'État Azamon Konzi, c'est lui qui a les bâtons de commandement. Koloba ke ko arrêter, c'est trop dur. Mais ezana batu oyo baza ko travailler à la contre il y a projet ou programme il y a gouvernement. Il faut de n'importe quoi. Et incessamment là, je crois qu'il y aura des mesures au mokonza mboka kozwa. Omoni azako tambo liboso zalaki mais uta kasa ya moni banyo salobaki azu ba problème et tout aza triste pas kuti ba problème partout mazongi to moni pété que o mutu mo azaki sanctionné ti siko elo au moins ça imité na sens wana évidemment mais asili na no tourner na été liboso mokonza mboka atambolaki na mikili ya poto elobama ki o azotambolaka libanda ya mboka azotambolaka libanda ya mboka mais mukoloni na koyeba ba problème eza na kati ya mboka na ye. Cette année il a pris l'option ya kotambola pona atala est-ce que oyo na yokaka na réalité c'est la même chose. Tant atamboli na Kasai il a constaté qu'il y a des choses qui ne marchent pas et il n'a pas mâché ses mots. Madame omoni na mboko mabeza que soki mokonza mboka lobi vérité to mesala ki na bakonzi o bazalaki on a pona kokosa la population. Là où ça ne marche pas à lobi que ça marche. Mais aujourd'hui nous avons au moins eu la chance d'avoir un président oyo là où ça ne marche pas azako loba azako dénoncer pour que mutu na mutu azwa conscience que musala ba pesa kiyo yango toza ko sala. Mais je crois que tant azo sala tourner wana Aza kotala nani qui fait quoi par rapport à la mission où il pesa qui et je crois qu'il y aura des mesures où il kolanda na sima tourner nae azonyi Kinshasa mais ko zona mikano boete parce qu'il faut atambola na Kasai bon kuna na Équateur notamment il y a l'équipe Rokende prochainement au Équateur. Effectivement à Rokende na Équateur yango biso les pouvoirs en marche. Toza ko senga na bandeko nyonso Équateur. Toza la biso nyonso mobilisé comme un seul homme derrière le chef de l'État. Azali président ya Congo Mobimba. To yambaye, totalisa ba problème o ya biso pasi o ya biso peuple congolais pratiquement bandeko ya Équateur. Les pouvoirs en marche ba ko accompagner mokonzi mboka na Équateur. Pour que bango baza batu oyo bayebi ba problème socio-culturel ya bavandi ya Équateur
nena sima ya bozongi ya mokonzi mboka akovanda na bato na ye nyonso bakotala bon awa tomonaki ça n'a pas marché. Pourquoi? Nana aza auteur. S'il faut sanctionner, il va sanctionner. Donc eza likambo ya kokima na yango mbangu te madame. Aza moto na bwanya, aza na ba charge ebele, Kongo eza munene. Azo kende maleme. Mais vu ba problème yo sonné nga kuta ki ana bi partout zo le ko kuta ba problème bozo ndima que dans 2 ans etikali dans les 2 ans ezo landa o ako résoudre ba problème yango. Le président Félix Tshisekedi a la volonté de faire mieux. Mais la volonté ne suffit pas. Et là, si sur 3 ans, déjà, même population, population a ayebi que président Tshisekedi, parce que l'on connaît ce on a volonté à ça. Il a la volonté de faire mieux. Mais, tel que nous l'avions dénoncé, que bateau a travaillé qui n'a bango, pesa qui est tâche facilité. Ya kosala oyo ye akanaki na projet na ye batuni FCC bozo continuer ka kofunda FCC mais tozana on a kati ya FCC tikibino il y a une année passée mais lelo bobo évoluer apparemment non on évolue madame toza ko évoluer parce que ceux qui otali lelo oyo mokonzi mboka Félix Tshisekedi Antoine makanisi oyo azui ye moko akita sur terrain ayeba ba problème oeza na kati ya ba province ezeloko ya mokete et je crois que na sima ya tourner na ye toromona mopepe ya sika na ba solution ba la mort parce que to na ba élection faut aux un bilan on peut sa peuple. Oui, il y aura un bilan, bilan il y a Félix Tshisekedi le président de la République et qu'on a bilan moko malamu. Et puis, je vous assure que le président de la République va briguer le 2e mandat. Parce qu'il a encore beaucoup à faire. Et nous, les pouvoirs en marche, nous allons les soutenir. Tokosala makasi ke mokonzi mboka azwa 2e mandat nae parce qu'il a encore beaucoup à faire pour ce Congo. Il a la volonté, il a la passion de ce pays. Donc, et Sengel Nabiso, na 2023, topé sa majorité oyaye. Au moins, majorité oyo, azo travailler na bango, madame, eza facilité. Eza majorité moko, donc, etondi na mikakatano ebele. Soki mokonza mboka linga sala boy, bango kuna bake ba se regrouper pour na ko combattre. Tout ça pour que population aille na mokonza mboka maintenant. Population est conscient. Population congolaise a nyoko mingi. Mais au jour d'aujourd'hui, il a eu au moins un président qui peut au moins les écouter. Mais quand vous dites que nous soutenons la vision, population est Zolandayo, ce qu'il faut repérer sa vision au binobo soutenir d'une façon concrètement. Lelo a mis parcours, la réalisation a fait ce qui est des années pour la population indimiraille. La réalisation a fait ce qui est des années. D'abord, Félix Tshisekedi a un état de droit. Parce que y a un des eloko ya yambo ya liboso état de droit ezala déjà na mboko ezamba liboso te ko est-ce que na mboko so mona bakangi directeur de cabinet à chef de l'état banda Mobutu je ne sais pas parce que peut-être naza ko se tromper est-ce que état de droit ezala na mboko mais misala oyo IGF lelo azo sala akom azako traquer batu nyonso oyo bazwaki kesi ya l'état lokola mabenga na bango. Madame, eza moko ya biloko. Même état de droit pona bakisa, même état de droit nde bato babimba kota ki na baboloko, surtout na procès 100 jours bango nyonso ba se retrouver libana. Même état de droit. Non, problème eza boy, état de droit ezali mais justice ezali. Soki lelo oyo bakangi yo. Esengeli oleka na justice ya tala likambo na yo. Est-ce que bakangaki yo na bosolo to na lokuta soki justice akati makambo na président Félix Tshisekedi ako pesa ba injonction na justice te que non pourquoi bo libérer mutuana quand la justice trouve que la personne ou le monsieur ou la dame est libre, c'est-à-dire na kat na makambo bafundaki mbeba ezalité batiki où est le problème tozana pona kosala ba règlement de compte te ya kokanga bato na makasi te
que muto asali boye asali mabete mais bozie bokangie pour que le baki non état de droit non. To avancer on a secteur et justice secteur mususu ndolo belezani. Parmi mabila na bino ozana bila ezali à part justice soki totali lelo mboka oyo sur le plan d'infrastructure okomona ke président de la république aza ko initier ke banzela parce que omoni madame développement ya mboka aussi otongi nzela depuis Félix Tshisekedi président de la république a koti na mandat na ye banzela ezotongama Kinshasa eza Congo te je crois soko ke kuna na Kasai bisika alekaki okomona ke il a condamné certains actes parce que akutaki ke senyelaki misala na ekende na lombangu mais ezui moi l'enterre soko ke kuna na Lualaba okomona ndenge ni ba infrastructure eza kotongama c'est-à-dire tozo kende malembe le pays a été détruit mais beaucoup de 500 chantiers ça là qui musala infrastructure makasi oui là nous reconnaissons tozo ndima yango toko kozala ba ingrate prédécesseur nae asala ko ko sala na temps nae tokutaki asali banzela atongi ba bâtiment administratif ce sont quand même les actes à louer yango pe mokonzi mboka parce que la continuité madame yelo bia kolela kosala mandat na yemi balé oyo akoya pe akokoba c'est-à-dire azana projet oyo ya ye oyo aza koya na yango malembe lelo oyo président de la république tanga komi na 2019 akutaki molakisi aza kozwa 146 000 francs tangoye abakiseli balakisi 198 000 lelo enseignant akoma kozwa 360 000. Est-ce que on est dans le cadre de la socialité? Mouto le bazwa qui 146 000, mais le lot a commis kozwa 300 et quelques mille. Non, moi je pense que ce qui était parfois difficile, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a rendre yango possible malembe. Topé ça etango. Il a encore beaucoup à faire pour ça. Dans autant justice, autant éducation. Oui, il attend une infrastructure. Et ça parmi Babylone. Mais apparemment pour vous c'est là on liste parce que population zo mituna Congo pesa munene. Tam sou bozo sala na bino mais bo sala ACT on population zo monate. Bo sala ta liste mo ya mulai comme ça to landela ka président ça qui bo azong ça qui bo et puis ça par rapport ya ola lobaki pour vision o bino bozo landela vision on peut combo non ti loto ebate. Non, je crois que il va présenter il va présenter son rapport tango akoya liboso ya peuple et puis ça par rapport ya lobaki na lobaki boye na sali boye justement na lobaki boye na sali parce que à un moment donné pardon tozomo andeti moment improvisation ezebele président Koti boye pour 100 jours yango patiner ote détournement ote tirer gelou yango te 145 territoires. Oui, je crois que avant la simana ne loko lobby, ils ont un point mususu important au toro kobo sanate, la sécurité. Omoni makambo eleki na état de siège. Oui, makambo oyo ezo le kaleo na este. Bande kona biso ya este baza ko betela mokonza mboka maboko parce que bakufi mingi. Mais à un moment président a pris l'option courageuse ya kolobake esengeli tocha état de siège pour na ko traquer batu nyonso oyo bazwaka makanisi ya mabe kokota koboma population kopie mboka kosala oyo bakoki kosala. Donc ezali moko ya makambo oyo eza na kati ya bilan ya mokonza mboka. Makambo tangi ya 145 territoires. Eza ba initiative ya malamu madame pour na ko développer mboko yo. Omoni tourner au chef de l'état zo sala batu bazo yango na pamba te. Eza eloko oyo ekopesa ekozana ba effet moko positif na mikolo ezali koya. Yango totika ye nanu atambola ye moko apalper réalité ya makambu oyo ezoleka sur terrain.
Bientôt là, azokene na Équateur. Akoeba, qu'est-ce qui se passe là-bas à l'Équateur? Makamunini, au peuple ya Équateur, azalaka na yango. Aza mokonzi oyo, tant azwaki nano ngende na ete, ayebaki makamumu ebele. Surtout il y a une opposition. Oui, ayebaki makamumu ebele. Mais maintenant qu'il est aux affaires, il est au pouvoir, il y a encore d'autres réalités où ils ont poussé que yemoko akita na terrain. Mokonzi baebakaye na lolenge wana. Mais est-ce que tozo bituna ba précaution ni bino ba ya pouvoir ba soutenir un chef de l'État et puis bato bazo lancer programme il y a 145 territoires ba pour que tout auto ka soutenir que détournement au boye parce que c'est presque chaque fois qu'il y a projet bakamba bongo ezo salema. Pourquoi ba projet chef de l'État ezo simba te précaution ni bozu pour que tout autant bo kabola bambongo bo sala projet wana simba? Non, cette fois-ci il y aura des dispositions au ekotiama ba dispositif nyonso au ekosala que ba erreur ya passé et se répéter. Même biso les pouvoirs en marche, nous prendrons part na kati ya makambo wana pona ko veiller de telle enseigne que makambo oyo salamaki lobby na projet 100 jours na Tchilegelou makambo wana et se répéter lisusu te. À partir du moment où yemoko mokonzi moka atali et azui ba option ya pour faire avancer le pays autrement, nous serons là pour nous soutenir yango et nous allons prendre part na kat na ba organisation nyonso wana tozo sema pe na bandeko nyonso oyo to soutenaka mokonzi moka ke biso banso tozala wana cette fois-ci pour ouvrir l'œil que ba erreur ya lobby se répéter population anyoko mingi et okomona ke ba initiative nyonso wana madame o mokonzi mboka zomema c'est pour le bien de notre population ezate ke aye pona azwa mongo wana tia ngona mabengana non mais azawana koluka des voies et moyens comment donner à cette population le meilleur de son pays. Donc voilà un peu biso les pouvoirs en marche toza kolobana chef de l'État akende kaka nenga zo kende. Espoir ezali. Oui, il y a l'espoir. Espoir le faisala. Très bien. Tout le bela pona osuki sa vraiment émission moko na lelo tout le bela likambitali ba scandale. Boza baye ya pouvoir, boza baye ya union sacrée, boza baye ya MLP, ba scandale. C'est presque chaque jour qu'il y a scandale. Dernièrement, hier, on est dans une émission. Bandaku ya premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kaboun et Panzanaki basakaja qui a pas garde républicaine parce que il y a fait les cas qui liboso que garde rapproché il y a ndeko Jean-Marc Kaboun bakende ko brutaliser nani garde républicain lo linge kani bino penza botangi penza likambo yango le kola ba o ba soutenir chef de l'État n'est-ce pas moko ya ba biloko ezo pesa pe mabe na pouvoir ya Félix Tshisekedi. Madame eza pasi pe mawa mais na koyebisa yo eloko moko ke na société nyonso makambo ezangaka te biso le pouvoir abus de pouvoir au bobo ya kilobi et comme non normal biso le pouvoir en marche eza ko condamner c'est-à-dire la responsabilité est partagée de part et d'autre. Il y a eu des rapages kokende na ndako ya vice premier président de l'Assemblée nationale pour saccager, pour saboter, ils ont eloko obstacle ko sepelanote surtout que tous en moka o ils en état de droit tous en moka o démocratie ezali ba oyo pe ba botola ki garde républicain mandoki basala ki likambo ya malamu te parce que ceux qui maîtrisent ezalaki te masasa elingaki betama bato balingaki bakufa parce que likambo wana esengelaki l'État yemoko eza na ba juridiction compétente o ebongisama pona makambo etali ba militaire à camp d'Abi ou soki etali makambo ya banzela PCRP azali wana pona ko réguler. Donc to condamner yango makasi madame que la justice soit faite ba o baza coupable l'État a s'en charger na bango.
Mais tant que le balikambo ya toko le kampe bongo te babilo ka ba abus de pouvoir ko to ba piné et autres. Est-ce que ça mon salaire premier vice-président de l'Assemblée nationale ko zongi sa ordre nanzela? Bon, là je ne peux pas dire oui ou non parce que moi personnellement natikala ko mona yango te. Eza babilo ko toyo kaka. Mais au moni Kinshasa moi biloba lo bezaka mingi. Ngana ye a te pona ko kotela président Jean-Marc. Mais natikala ko mona na ba acte wana te. Natikala ko yoka te que président Jean-Marc akendaki asali bo be batuna ba salibo. Donc moyen vraiment na pesa point de vue na ngana makambo wana ezate madame. Mais toza na posa kimia ndeza na mboka. Na ordre surtout que bozo lobela le kambeta l'état de droit. Justement, c'est-à-dire nous sommes là pour soutenir cet état de droit. Kotobola bapine to roko sepela na yango te. Mais biso les pouvoirs en marche toza na ba preuve palpable te que ndeko Jean-Marc atobola ka bapine abatu non toboya ba radio trottoir toloba o ezali bo solo soki tozo makambo o elekaki entre ba garde républicain na ba garde ya président Jean-Marc c'est parce que ça ba fait o tomoni yango moni to pesi pe point de vue na biso que eza makambo o tokoki ko sepela na yango te que ce genre de choses ne se répètent plus et que la justice soit faite pour départager qui est coupable et qui a raison. Voilà. Très bien, comme na souka il y a émission à Mokona lelo botikali na 2 ans ce qu'il faut compter en une année na année électorale. Lelo oyo chef de l'État a salle déjà 3 ans tokoki koloba bongo parce que utazwaka pouvoir na janvier 2019 le toza na janvier 2022 jour pour jour to kende 3 ans lelo etikali na ye kaka mbula moko peut-être ya action ya mboye ta kota vraiment na année électorale pour convaincre le public et voter de sous conseil ni nokoki kopesa et soki fois simba etika moko oyo kosala ki a réussir mandat na ezanine madame oyebi pour faire mieux ils ont 50. Même en une année, le chef de l'État peut faire encore mieux. Oyebi na kozwanda kisa ya ministre ya EPST Tony Mwaba. Ministre ya EPST a commis na pouvoir, je crois, na mois d'avril. Mais tala ba réalisation na ye. C'est-à-dire na quelques mois a sali o to bengaka nettoyage ya fichier paye. Parce que ba ne kolobake fichier paye ya EPST eza corrompu. Effectivement, tant aleki na kati ya nettoyage misolo o ya kutaki olacha yango na mabenga na etoni mwa balobi te misolo wana sengeli bazwa ba enseignant ya maternelle en charge. C'est-à-dire mbongo wana bazwi ba pesi yango asuki wana te ake na augmentation ya fonctionnement à l'ordre de 20%. Ils ont une année, ils ont même pas 6 mois. Ils ont peut-être 3 ou 4 mois d'exercice à pouvoir naé. Toza na Kinshasa awana 5 provinces éducationnelles. Soko tayi na province moko, bakoyi kozala au moins na, si je ne me trompe pas, plus de 90 bureaux gestionnaires. Zwa siko fois 5 multiplié par 20%. Ce n'est pas peu de choses. Asuki wanate aye ko bakisa webi na mboko madame eza passe ba NU oyo lobi ezalaki bitumba banda na accord ya mbudi bakena bibwa solution tikala kozwa mate. Mais Tony Mwaba après Mbwela abakisi 20 000 francs avant Kutumbwela 20 000 francs à chacun. Soko 604 000. Plus de 604 000 enseignants fois 20 000 na misolonine. Kaka na misolo a récupérer qui. Aboyi ko tia ngona mabenga na. C'est-à-dire eza na makambo ebele. Lancement a lancé Mespe na Mbujimai. Na combien de temps? Asuki wana te abimisi ba retraite. Batu bake na retraite. Et yango wana eza ko continuer. C'est-à-dire pour faire mieux, eza nango likambo ya mikolo ebele te. Eza makambo oyo
président de la République asi abongisaka ke na kosala boy mais to pesa etant kasi ina mboka atala na kata gouvernement na ye ya ba wario banani penza bazosala musala banani penza baza na souci ya kosunga ye ke a réussir na mandat na ye bazali mais ba misusu baza na pona koluka ko louer na kati ya mandat na ye yango tozosenga biso tozali na ye na EPST apesa la notoni mwa ba chance à continuer parce que aye pona ko pérenniser gratuité oyo ezalaki longtemps torpillé gratuité oyo lelo bato nyonso babetelaki yango maboko bazobetela yango maboko totikala komona ta accord moko te ke banque syndicale baza wana et puis gouvernement bazali wana mais tout monde yango na mbola loge ministre EPST ake kovanda kuna VPM ya fonction publique ake kovanda kuna ye moko premier ministre ake kovanda kuna ezalaki pona koluka ke mboko oyo enseignant à se retrouver mwana ya molakisi atanga malamu mwana ya peuple congolais pe atanga malamu. Donc pour faire mieux ils ont la likambo ya tekatikali kaka na 2 ans même en 6 mois il peut encore faire des choses où on a 3 ans à salaki. C'est-à-dire que faire confiance na batu ba sa musala malamu pe ko longola ba sa musala mabe. Exactement madame ba o ba sala musala malamu te mokonza mboka akotia bango pembeni. Ba o bazosala musala malamu tokokoba na bango parce que eza mandat au peuple apesaki et sengeli asala o alaka ki peuple congolais. Très bien, tokomi na suka ne na lobaki yango mwana mboka Gila Lola, merci na ndongo ndima ko na mituna na biso. Mot de la fin ezali? Mot de la fin ezaki biso le pouvoir en marche. Toza wana pona ko soutenir makambo to pe ba action na vision ya mokonza mboka. Yango tozo senga na mokonza mboka que biso toko soutenir ye pona azwa deuxième mandat na ye et cette fois-ci c'est biso to pesa ye majorité oyo ya ye moko majorité oyo to mona kilobité mais ya ye moko yango na descente na ye na Équateur to sengi que biso le pouvoir en marche et sengi to prendre part na kati ya descente wana oyo ya kosala na le pouvoir na province ya Équateur parce que province Équateur eza monene madame eza na makambo ebele oyo ekosenga ke biso lokola liso na ye tozala wana pona ko rappeler ka etango nyonso ke mokonza mboka regardez là où ça ne marche pas pour remédier. Merci Nabino Boyamba biso na banda kuna bino bokote biso sans kotoke en tout cas bozara toujours wana pour nous soutenir biso bo continuer ko komena biso na numéro is affiché juste na ba écran na bino et tolingi bino mingi ndeng bo pesa biso confiance to kutani lobby na invité mon sous toujours avec le même plaisir tika nzambe abenisa mabele abakoko na biso repli mukati Congo. Bye, à demain.